mbote fidèle internaute ya Tinepso ya Tinga télévision ezali vraiment plaisir makasi ya komona bino pona kopusa na toujours pona kozala toujours wana pona koyambaka ba songa na kata Tinga télévision. Merci pour la fidélité ya kozala toujours wana pona biso to kozala toujours wana pe pona bino pona koyela bino basango. Fidèle internaute de toki ma toujours derrière actualité politique Nazalina Pasteur Ali a eu le pèse au bon message toujours koyama na kata betando mikile bino na kata Tinga télévision to komeka kosala mo analyse question Nazalina plus actualité politique. J'ai salué le boss qui sombe, mon vieux Jeannot il a à Londres solo. Moi Nangiri Kota solo, je te salue aussi mon vieux. Ali Datango et Belit, moi je te salue. J'ai Makindolo depuis Magistère, chaque caméraman Nangai, Mike Luzia de Paix, je te salue. Fidèle internaute qui maman Lombango, Kopé s'inviter dans Mbote Passer Ali. Bonjour maman Sephora. Samonine papa. Mama esengo elekina ya liboso e comme plus esengo makasi penza ozomona ya kolekana ya liboso tomoni tata ekolo na biso komi asile ko assister na réunion na OIA et par après tomoni pe basili ko nommer président ya Union africaine to moins intervention par rapport à la nomination de basili ko nommer parce que poste wana to mun ba interprétation de ça la moment makasi ba mso lobby et si ka wana ezala kaka na défunt président Mobutu Mutazala ki wana komona Félix Antoine Tshisekedi kokota na esika wana donc ba mso azolo ba été akolisi ba monde to ba kisi na ye mati donc bazo akize na makambo ebele par rapport ya poste wana ya président ya Union africaine mama loba mona mboka. OK, merci maman Sephora na chako cameraman. Na sepelaka mingi bo s'abonner makasi na chaîne tuzo benga ya Tindika télévision. Soki bazolo ba Tindika c'est-à-dire vérité zaliwana po boyeba nini elekaka na RDC. Puisque RDC komi na maboko ya Congolais 100% maman Congolais papa Congolais. Yango tuza lelo na mama Sephora pona pesa bino biyano na makambo ezoleka na RDC na makambo ezoleka na mokonzi ya mboka. Nazana kopesa réponse na mutuna ya uti kopesa ngai kitoko makasi mais avant na continuer nazo pesa na no PDG ya Tindika télévision Mbote Bele na camarade wa sepeli kolinga Pasteur Ali mwana 12 ans na minute oyo na Kolozi et Chiba sous Marte na PC Mbote Bele sepela na Pasteur Ali mwana 12 ans oyo kama solo mama nalina pesa sko réponse na mutuna opesi ngai ya mokonzi o ya biso mwana mboka Félix Tshisekedi ndenge akomi mokonzi ya Union africaine mama papa apesaka mwana bokonzi oyo amoni ke mwana oyo akoki ndenge biso baluba balobaka boyi tobalaka na 17 ans 18 ans soki bamoni otongi ndako ne balobia mwana wakoli tobalisa ye mwasi Félix akoki na place wana na masolo nyonso Mobutu azwa kango kala ezalaki boyete tozasi ko na espace ya 50 ans banda Mobutu azwa Félix pe toyebaki te ke azana âge nini ou bien azalaki na âge nini mais oyo kana yebisaka bino mwana bilaka tala nano mutoye 2 ans ba pesier vice ya Union africaine kaka na 2 ans wana akomi première vice ya Union africaine. Lelo 2021 azali titulaire ya Union africaine. Nini ezo salama batali nanu mayele na ye. Sagesse na ye na evangeli na simplicité alobi ke muto akokamba akoki na makoki nyonso po akamba Union africaine. Mais lelo po boyebe ka zokoka akomi mokonzi asasu ngwesu. Tu balo ba ki asasu ngwesu muto initié chef de l'État. Ki asali nini? A initié chef de l'État. Ako initié nini Sassou Nguesso na âge azali papa ya Félix na musala aza papa ya Félix mais azali na pays na ye lelo Félix aza wana Congo ya ngambo oyo Congo ya ngambo Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ako initié ndenge nini oyo ezali mwana bilaka nde tolobaka bandali bumwa mama étoile ezalaki akozala mokonzi ya RDC akozala pe mokonzi ya Union africaine wana batika bilobela batika lokuta oyo bato FCC balobaki ke vo atanga te zoba boyi na boyi lelo baza sima na ye mama tobongisa nzela te nazo pesa biyanu na Union africaine ezali ensemble ya pays africain lelo azokamba Afrique mobimba soki na Afrique wana bato ya mayele baza ebele ya bwanya bato ya sagesse pe batanga mingi baza wana soki ba mona ke Félix akoki te balinga ba pesa eta aza ezate yake ko bunda abotoli ezate ka ko rompre abotoli ezali bakina élection batali ba moni ke oui
moi no akoki to pesa ye. Pourquoi Kabila sali 18 ans ba pesa yango te? C'est-à-dire azana mayele belé akokamba pe États-Unis d'Amérique nde yango moni mama kokamba Union africaine komona ngolu kula masekité na kokende na muzindo oyeba ke nini azui pouvoir Union africaine po asala nini bosenga nini azuili Union africaine pe baponi po azala na Union africaine akosalela bango nini akosala nini tokota na muzindo bakosa yote muto initié yete Félix azala bakisi te Félix atambulaka na Bible na ye kusena ye na yebisa ko mikolo nso za Bible na ye lusambo na ye na Nzambe na ye tango azwaki RDC akabia na maboko ya Nzambe ndio moni makambo na izo kenda avance omonaki wa usala 2 mois te usala 6 mois te waniza masolo etikala sima tozokende na Union africaine président Félix azokoka na masolo ba moni nini ba peseli esage se na bwanya na mayele tala ndenge asilisi batu ya FCC batu na minduki na nyonso na asilisi ba munduki eleliti batu bakofite asilisi ba sogeza lake Félix ana mayele te mbele eroyo soki fayulu madidi ndenga za koloba wo ngana kanga Kabila na salabo mbele mama Sephora eroyo biso ba pasteur ali mwana 12 ans tozana bazamba to batami masa sezolela na ndenga liboma ya mbemba na Kabila zaki muke elingelela na ndenga liboma metamba monike mwana batoyo omoni mungu ne bolamba bana soche mungu na mai ezoki ndiga muke sali nini esili toko koma pe na question ya mutu moko auti ko kima ye moko na ko pesa pe réponse okoyoka puisque tindika balanda kabiso me Félix mama o balobaka bomba mufika umanya mwakumufanyisha bomba mufika umanya mwakumuleka wana batu akana bomba mufika umanya mwakumusumbisha c'est-à-dire quoi flatterie sala flatterie na muhumbu oye bandenge ya koteka ye wana na lingala yo za muhumbu na ko flatterie ale tango lembi na sali nini na tekio ndio yo kaka balobaka boy bomba mufika umanya mwa kumusumbisha c'est-à-dire Félix alobaki boy nazalaki humilié pendant 2 ans pour atteindre na objectif o nazalelo nde yango proverbe wana c'est-à-dire bomba mufika ale umanya mwa kumusumbisha yango wana omoni batu wana batali RDC za continent Kabila na minduki na tout na bantamwe mama na bambomwe ebele ba bushabu kotoyo bashadari ne peut pas intimider boy na boy balati na bakimono mais Félix avandika nye akina bango basali nini basili lukula mungwa yango ano moni ba mindele ya monde tout batali balo akokamba Union africaine nde yango moni ba pesi boko za Union africaine Pasteur Ali tomoni pe procès Vital Kamerhe ezali ko s'annoncer kala mingte toki eza pour le 15 février mais tomoni ba yimbo kato ba ndeko basala ka partie ya UNC bazali ko loba ete ba organiser mais plutôt ya ce pe libération ya Vital Kamerhe to le kato zoma intervention pour nango Sephora merci na sepela no mituna me na éclairci nan muke et bit oyo président Fatih Beton azuili bokonzi Union africaine okondi mana pesa na muke place wana et puis na zonga siko na réponse na pesa ya Vital Kamerhe puisque tozalaki na koloba mais to pesi détail oyo mokonzi azuili Union africaine Félix azui Union africaine pour kimia ekota na Afrique mobimba coup d'état esila na ba président africain Dédé président africain akoko umela lisu na bokonzi 40 ans 50 ans te yami bale ba pays voisin nyonso soki ke yo ndimi koko se rébellion base arrière na pays na yo ba africain nyonso bakosangela yo bauti kosala po Félix avandisa ba africain esika moko pays na biso nyonso Afrique et développer to comme appelle ko la poto to envier les sous poto te yango wana omoni ba pesi mokonzi wana asilisa mobulu na Afrique asilisa ba président o ba umela ka ba moni lukula ba kiti ya ba royaume sécurité asilisa biloko wana batali mayele ya Félix nde oyoka ba Camerounais balela o ba pesi biso Félix bozo Paul Biya awazoko kisasoki biba 60 ans na pouvoir nde biloko mokonzi na biso a côté na pouvoir asilisa masolo wana kimia ikota na RDC na ebi na pesi moi lumière place wana na pouvoir fachi azui ya Union africaine kolela ya ba africain esala nini esila siko nazo kota na réponse na peso réponse na likambo etala Vital Kamerhe Vital Kamerhe muto nasina loba na tindika television kaka na mama Sephora muto akangisa Vital Kamerhe za Félix c'était muto akangisi Vital Kamerhe ezali moyibi na yemoko na bato ya zalaki ko yiba na bango tango azali président assemblée o bayibaki madusu nde bazalaki ko yiba nde yango Vital tango yiba kibiso tozaki kimia ba passer ali mwana 12 ans oh omoni
Au moins le pouvoir ba bibi et ayibi et c'est quoi ça les boyer ayibi 15 millions de dollars boyina boye biso pe to kanga maboto le ayibite nzoka bayebanaki siko koto pe Félix asia lobi justice et sala nde musala na yango mama naza wana na kozwa ta ebelete na opesa kanda kisamuke baye kolandela bamoni Vital ayibaki 15 millions de dollars baye kolandela Vital ayibi mbongo ya 100 jours. Ozo comprendre ba sotu mutombi loko belé Vital afingisi mokonzi sikoyo tellement justice ya mboka na biso na minute ezali penza mama na likambo justice ya RDC ezui place na yango justice c'est kataki 20 ans pour na Vital Kamerhe na prison justice c'est kataki 20 ans ba réduire te et kataki déjà 20 ans ba réduire te ngai te ba ko réduire te nazo pese réponse na tindika télévision pana bato bazo ko inquiéter ou bien bazolo babiloba loba mama justice c'est 20 ans mututo ayebike bakateli Vital Kamerhe 20 ans oyo mundele wana pana makambo ya bandako wana na ye Vital bakati lisusu puisque likambo penza bakangile Vital na minute so ya makasi ya bandako wana bambongo bayibi bato na mundele na yebi Vital te Vital batu na bi mundele te suka bayebani omoni ndenge bayaki ko bima na poisse siko ba condamner bango tant ba condamner bango siko makelele ya ba maître avocat nazo yebso vérité basala ka nde commerce na bango batangela commerce na bango basala ka yango aneza musala te soki po oyeba kinga passer ali mwana 12 ans nazo ba vérité oyoka maître avocat zolo ba naza na client nanga mon client nanga oyo pe alobi naza na client nanga c'est-à-dire client ezani eza commerce basalaka ata uzana to uzana torti yako salaka to alia mbongo naye nde yango wana omoni bakateli Vital 20 ans siko bazo tia makelele balobi te po to silisa makelele mwana mayele pe atikala kinye place ya Vital Kamerhe bachaki mutu mususte to tikali papa 6 mois 9 mois justice tellement nani contrôle c'est là qui ba monike achaki mabongo na sebela allez bakateli 20 ans lelo sikoyo balobi abima ndenga zobima mama Sephora nazolo babuye bakobimisa Vital ba libérer yete soit Vital bakoyebisa avanda na ndako te Vital basi ba condamner ye 20 ans sikoyo bakobakisela ye tumbu mususu na makambo mususu oyo baye ko trouver simao puisque so balobi ke ba libérer Vital justice est ozana na place justice est ozana na place te ko samaso soni bokati 20 ans comment botiki mutoyo te bakobakisela inde tumbu ko yoka pe bakobakisela ye ata ba 30 ans 20 ans lisusu likambo Vital oyo ba abonné ya tindika bomi tungisa te bokoye ba tension te akozonga akoya ko mona mopepe ya mukolo moko ndenga yebisaki bato tango yeko samba na 4 mm o na kosala pas même 5 minutes na kozonga na salaka 5 minutes te lelo sala so ba 20 akozonga bomi tungisa mingi te tokota na mituna mususu. La Cour constitutionnelle, la monde silico traité Cour constitutionnelle plutôt comme incompétent par rapport à l'examination et à la requête où il y a 2 juges. Oui, bosolo écoutez kalaka bosolo, vérité écoutez kalaka vérité. Yango tindika na sepeli na bato to balanda ka tindika. Mwana maye le pasteur ali mwana 12 ans yo. Na banga keloko te puisque nazana papa beton fachi. Mais nazana papa na ngai liboso ezanzambe. Na busolo na ngai yango na bato balanda nga mingi bakokanga nanu oyo tobenga ministre na biso ya justice wana ya IDPS bakokanga ye et puis ba deux juges bakozonga na prison puisque basali eloko ezalaka te deux juges wana ministre ya justice azwi mbongo corruption 3 millions ba preuve ezali ya mibale ministre ya énergie azwi mbongo bazwimo mususu bapesi zobo utiko kende oyo ilunga lukamba ilunga oh tala professeur moko ya zoba ya malemba oyebi malemba matabala sine professeur wana tata mukolo azwi mukanda wana ministre ya justice ya IDPS akimiye akeko pesa ministre ya énergie a signé babimisi batu wana na mafia na directeur ya prison aza dedans bakokanga yepe puisque likamwana etatone batu bayibi wo justice afati babimi ndenge nene babimi na mafia na corruption kala mingi te bazozonga so na prison ngamu tunazo ebiso lokula pe gouvernement na bango ya ba ministre wana kwei ministre wana na ba DG wana bazozonga na prison ngai mutu na confirmer yo zela kaka tango to sisa likambo ya Kamerhe okomona ba benga bango puisque basi batendili bango pe ba invitation bakozonga na prison bako chapete bako kimate bazali kaka
Tout le monde peut Paul Kagame a s'il ko accepter ko travailler na tata école Félix Antoine Tshisekedi accorder to andimi ko travailler na tata école. Mama Sephora tuzali boso ya tindika mama talaka mulayi na kango lokola makolo to benga ga ya meme moni meme atambula tu makolo boy yo so mona mukonzini na aliaka ayaka munene te za konda talaka mutu asali tu ya kosala ko kite ay ko travailler na fache est-ce que munene ayina fache zandemo kamutu moko ya pamba katanga pete ka manipuler Kabila babo ma Félix ako kite siko ay ko travailler po babo ma Félix ndea ko ya pembeni po aluka maye ko bomaye akokate ayebisa Kabila boy toyokana kike silisa ba congolais tozo RDC akoki ye mtu azako diriger eza lukuta tangu ya zaki président ya Union Africaine a travaillé na Félix wana eza biloko lukuta na peso eloko mususu omoni mboka na biso bato ebele bazo enviant Kagame atinzaki malobao o ba publier élection te exita élection te nazoya toyebisaki eboy oza président Congo te oza président Rwanda soki oza mobali yaka ko publier élection ayaka Lambert Mende chakula national Mende Lambert wamboshela likambo amete ya pungela ne alobaga nini Kagame awa insécurité totale koya na yote wana Lambert Mende likambo amboshela ay bisaka bon Paul Kagame ayaka te tolobaka bo RDC eloko ya makasi tokosaka te tala ndenge basali biso bisala sale ya maladi maladi ba joueur boy na boy to lakeli bambozo coupe yango wana babimi ata na position ya 3e te akoyate Kagame pa kotikala konyata awa te so Kagame toki aza na avion likolo biso base to kokende akoyate biso tata école aza tata école papa na biso tata pena ndako yoza na papa so tanga mutu atangi so papa soki oyokelaka papa tembele okomi na niveau zo kosala musalo te soki papa pe ayokelaka yo tembele bokomi boy papa il faut ayokela biso bana tokondima te a travailler na Paul Kagame wana eza ngambu ya mai jisha jalu bilange keno fika mwabutu je uto akokoma wate tomoni pe moi ba révélation to ba vérité et bimi na makambo etali liwa ya Floribert Chebeya to ki ba bide policier moi ba sili ko bimisa ba révélation to ba sili ko bimisa ba secret moko par rapport ya liwa na ba monaki ti bandaki ko pendre Floribert Chebeya. Mama Sephora merci tuniga télévision likambo na ibimisa ngama ina miso vraiment ya Floribert Chebeya mwana batuana azaki innocent azaki mutu a droit de l'homme nene ya monde mais liwa kufaki vraiment epesa kabisoma na misu nani mutu abomi Floribert Chebeya ezali Kabila na batunaye na o babenga General John Numbi Chebeya babomaki ndenge nini Chebeya za kozwa rapport ya Congo kopesa na États-Unis esika bureau ya droit de l'homme ndenge baza ko violer ba mama na est ndenge baza ko pendre batu ndenge baza ko chebana basi banzete na nzoto ya basi Chebeya azaki na ba film nyonso ndenge pe mukweko docteur azaka pe na ba film ndenge pe babundisaki Chebeya tellement azaki mutu wa droit de l'homme azaki na biloko wana nyonso service ya ba miyibi enseignement Kabila lobite Kabila okofi photo boma Chebeya il faut to boma Chebeya ba tambwisi bakuta pe ba film il y a droit de l'homme puisque musala na bango ya tant bazo benga droit de l'homme ya kolobela peuple te jamais bakotika peuple azo kufate nde bayaki General Numbi ayaki ko benga Chebeya pai na ye tango abengi Chebeya pai na ye ayaki na chauffeur na ye na ndenge atika chauffeur libanda na bureau ya John Numbi ezaki na ba colonel ezaki ba general ezaki pe na ba policier pam na ndenge bakangi Chebeya mama ba soda bazalaki ba policier bazalaki eza na colonel moko azoleka azotala azoningisa mutu azobanga Kabila kobomaye eza pe na major moko atelemaki na fenêtre azotala ndenge bazosala mwana batwana babomaye ndeni bazwa sachet oto benga sachet viva bache Chebeya na mutu baskoche étouffement mulunge chifu ijije kichi tuchishifa Chebeya c'est-à-dire mulunge wana tan bakangi baskoche nani mutu usala biloko wana General Numbi Chebeya kufi tangu Chebeya kufi bakangi chauffeur ya Chebeya bache na mutu kakaka ya Chebeya na ebembe ya Chebeya
bapesi Kabila rapport, c'est tout. Monsieur a compris. Bazui chibeya et bembe na voiture bakei na ngotenzela bakongo na matadi kibala bakangi siko chauffeur et bembe a chauffeur tilelo emonana kate tilelo emonana kate bakenda kunda iso ya lupangu ya soki ya colonel ni so ya general ni batiki balunguli chibeya bilamba na seshona batiki chibeya nuit na sous-vêtement na butuana yerbake kotika baya boy bakoti chibeya déjà KO na butuana mais chauffeur azaliwa wapi tilelo muntu abomaka shibe eza Kabila na batu na liwa ya shibe ya muntu wa droit de l'homme e ibani ke batu babomaka ezali batu ya Kabila yango wana gouvernement ya sikezoya lukula mwasi ya shibe ya funda azaka kufunda kaka na gouvernement na bango mo ya Kabila puis azofunda na comité international yango peto lobaka ba européen bazaka makambo ndenge na bango awo lukula gouvernement ya sikezoya elikambo ya shibe kozala ligne tokomona likambo ya chibeya ezaka na nzoto ya general Numbi ye mutu akotanga Kabila mutu atindaki tomoni pe na ba réseaux sociaux moi ba photo etamboli komona une fille basi koloba ete azali mwana ya le sénateur à vie Joseph Kabila balobi ete azali ko se préparer ou azali na kati ya académie militaire américaine to ebite to ko zama maloba pona affaire ya mwana le sénateur à vie. Oui, c'est vrai que ça vraiment mwana ezali mwana na ye mama Sephora naza koloba boy ngai namona Kabila oyo na mwana ya Mongabe na Chikapa na Kalobu na basoda Zimbabwe ngai avant Kabila azala mokonzi azalaki soki general Kabila mokolo azalaki Kabila azalaki na mwasi na ye ya ba Rwandais bato ebele bayebi mwasi wana Kabila botaki deja mwana mwasi wana bokilo ya Kabila uti kokufa kala mingi te ya ba Rwandais azalaki PDG ya Ofida ao niende tata ya mwana mwasi wana abota na ye mwana mwasi wana sikoyo tanwa ye kozwa bokonzi amiyebi ki aza Congolais te poazwa poa nde ayeko botola mwasi ya bato Olive oyo azalaki na mobali na ye Olive oyo azalaki na mobali na ye wana bato ebele bayebi ye nde Kabila ayeko botola abali Olive akomi mwasi na ye me Kabila aza na mwana na ye ya liboso ya mwasi o abotaki na mwasi na ye ya ba Rwandais wana ye wana uzoyoka sango wana eza ya solo Kabila mwana na ye ya liboso ezali mwana oyo ya Olive Lembe ya mobali te azali mwana ya mwasi na bango ya ba Rwandais wana. Oui, azana mbongo akoko tsaye puisque bango balobaka anglais parler kuna pe na États-Unis bazoloba anglais parler yango wana menazo témoigner que oui Kabila azali na mwana na ye ya liboso ya mwasi oyo abota na mwasi na ye ba Rwandais eza ya solo. Alito sur la paix moi likambo tali démission ya Alexis Tambwe Mwamba tomoni asili ko déposer démission na EPC ko sala makaka bwana kimia pe na bopete moi liloba pona faire wana. Oui maman na ebisaka bato ebele ba finga biso ba chomero oyo bayaka tongo te batelemi na banzete eloko te bazanga misala nde yango bayako telemena mais lelo tozwi mutuya na moni na zwi ba témoignage ebele balo boza bana mibali pasteur ali mona 12 ans boza bana mibali bo bandi likambo bazo beta bino masasi bozo kufa bozo kende kaka suka bozo pouvoir ne ba molende ya mwana mobali to cheka molende to lobi soki ba kosisa biso nyonso basala nini basilisa pe biso nyonso to zwi pouvoir to lobela ka likambo papa Etienne pe ava kufa alobela likambo Kabila ya kotika la yemo kona mwasi naye tala na nubuzo bande mbasali to bandi na nzete ya mobeso Janine Mabundu kutu mwisi tula mwisi azaza to yego bande lisusu na zoba oyi lungola yona kene kotona nano ye autorité. À la preuve 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut que ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store,
c'est le perso des produits cosmétiques. Ya solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne ba produit ezotekama na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire oya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui. Nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.